kukuma be mutu yeye mokilingele yeye mokilingele tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe mama tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe na mokilio Bongolo te palado kabela ngambongwe mama Sokina kozenga yenzala mingi Salele kinga yo bandekwe Sokina kozenga yenzala mingi Salele kinga yo bandekwe Nazalaka na bana lukula yo Basila na kokufa mama Nabutaka bane mama Jumbi na mibale mama Nafana saba bengi 18 ans Leli lele mama Leli lele mama Leli lele mama Mwana libusu akufangae Azalaka engineere na jekamine Mwana mibale akufangae Abaluka na bwatu na l'Afrika Mwana misato akufangae Akufa na maladi ya tetanose Mwana misato akufangae Akufa na maladi ya tetanose Leli lele mama Leli lele mama Oyo ya mine ya ndumba Azwaka kisi ya domination Oyo ya mine ya ndumbe Azwaka kisi ya domination Obalula kayena mibali bandekwe Ikuti ya maninga peba poisona ye Leli lele mama Leli lele mama Mwana mitano akufangae Abelaka maladi ya koshokore Mwana mitano akufangae Akufa na maladi ya koshokore Leli lele mama Leli lele mama Mwana motoba akufangae Azalaka ambiasere mama Etumba pebi makana bare Babulaka ya butei ya pulumuswe Leli lele mama Leli lele mama Mwana ya sambo akufanga Mutambula na mutu elekaye Mwana ya sambo akufanga Mutambula na mutu elekaka Bakanga yana basasa basanga mbongo Babulaka ya kanife mame Leli leli mama Leli leli mama Mwana ya mwambe akufanga Mokati mbila na songololo Mwana ya mwambe akufanga Akwea kana mbile na songololwe Leli lele mama Leli lele Mwana ya libwa akufanga Amitumbaka moto mama Kona susi ya mwasi ya tuyaka ye Susi na mutima mawa mingyo Leli lele mama Leli lele mama Mwana ya chomya kufangae Azalaka shofere mama Akindaka na nzela ya bandundu Kozonga na kisasa na mayindombe Leli lele mama Leli lele mama Mwana ya zomi na moko Azalaka musali na soza ngome Mwana ya zomi na mokwe Azalaka musali na soza ngome Akwaya kalikolo ya buludingi Boki zungu zungu na miso bandekwe Leli lele mama Leli lele mama Mwana ya zomi na mibale Akufaka na kati ya gari jene Mwana ya zomi na mibale Akufaka na kati ya gari jene Mwana chuke doro Mwana chuke doro Mwana chuke mama Mwana chuke
nzembo mbuta luyalo na nzembo kitoko ndeko nyonso tu oyo akose retrouver na kati ya 12 personnes wana oyo ndeko na ye akufa na banzi akoyeba pamba te na 12 makambo oyo mbuta luyalo awiti koloba ezali vraiment moko na moko oyo azali kolanda radio lisolo akoki pe kozala na ndeko oyo akweyaki na likolo ya buludingi ya Sozacom pe mususu azwaki kisi ya kindumba po balulaka ye pe mususu pe na nzela ya bandundu akufaki pe na bandeko misusu pe oyo mataki na nzete ya mbila kuna na songololo swati na kote mususu pe akweya mbuta luyalo makambo lobi ezali ya solo pamba te makambo nyonso otangi vraiment ekutana na bafamille ebele na makambo wana moko oyo ezangi ezali te nyonso tu olobi me akobeta lati na oyo akufaki babetaki lati na monitele bon toloba ezali kaka ndenge kaka tokoloba bandeko tozali kokoba na masolo na biso wana ezalaki nzembo po na kokolisa lisusu masolo tokoleka na epai ya papa na biso Mandamawa olandi masolo na biso ya mpoko malelo papa yayo loba bakongole bayoka eboto papa DSV eboto na bino bayibaso baza na kati ya conference na bazali koyoka biso vraiment bambote mingi ngai nazali koloba vraiment baide na ngai ezalaki ndenge ndeko na nga papa Karlo aotali koloba awa eza ya pepe ndenge moko me na kobakisaka moke na likambo ya oyo ya Serge Wele eza baaventure déjà oyo ese bandi pourquoi alobi aventure omoni bolanda video na malamu Serge Wele aye na jeep jeunesse alobi na no landanga na base na nga ne kuna nde tokoyeba masolo nini ekoleka kuna na base na nga bakei toko ntina jeunesse epai na base na ye alobi bien nakotuna kote oyo alobi teke naotuna pepe na nga oyo bavotaki nga abi naotuna kote oyo bayo baza kote oyo boloba nakende to nakende te donc ça veut dire que banjo bazalaki déjà préparé so bolingi bozosimba na bolanda yango bien tote kuna te omoni Serge Wele azali mutu oyo ndenge bandeko tusi balobi wana ke non soki akoki kodéfendre le peuple tout ou pas mais moi je crois eza clair déjà ye moko olokuta akendani na kati ya parti politique na bango bandi kodiscute yango atiki nanu parti politique na bango atiki nanu mutu oyo atiki bafoto na ye nsima atiki parti politique na ye nsima ke na base na ye donc bosatendre ke ye moko sikoyo nde akosala sikoyo parti ya ye moko politique oyo ya komema yango tiki kuna na kati ya wana foto bosatendre yango deja ngo azoba na bino alors ezali sikoyo pasi mingi pasi te mpo ndeko karo toloba yango sikoyo kendo ayebi yango mpo vie titi basalaka toujours kaka ndenge wana mais epesaki toujours force mais ngai nakoloba mingi te parce que ndeko nanga kalo dasi alobaki nyonso tu na ngai napesa bino kaka mwa idée boyebaka ye makambo Serge Wele alobi eza déjà lokuta c'est déjà préparé aza na esengo azokende kolia ba 6 000 na ye akoboma peuple congolais akoviole peuple congolais na bulo ya kanaki parce que mutu aza ndenge asalela peuple congolais aza kuna ntina otuna base te explike ndenge ndeko ngo kala alobi ke tala bino vote ngo na sepeli mais tala linkamba eza na biso boye na kokende te mpo na boye jusqu'à nouvelle ordre kozala vraiment wana tokobetela ye maboko mais ntango naza bakende kotuna base na nga même parti politique na kotuna bango te papa DSV nasi bandeko tusi balobaki na mingi baloba te mais napesika idée wana mpo baninga babanda susu image yango balanda ke ezalaki déjà préparé ke nasala nini mpo diaspora amonanga yuma amonanga ke nakotuna base na rien diaspora comprendre ke non ezalaki na cope na ye ngai nazosi mwa idée botala susu bomona ke non nakotuna kote oyo mais atuni kote mosusu te ebotona DSV. Merci papa Nabiso Mandamawa na intervention kitoko oyo osili kosala na banzi bandeko na biso bozali kolanda biso na émission un peu comme lelo ezali ba commerçant congolais Congo na biso lelo moto akobundela Congo azali kaka moto oyo ya pasi moto nyonso koloba na komeka nano kotala tapesa papa na biso botende maloba nano na banzi to meka koluka numero ya Martin Fayulu tokende na Kinshasa papa botende topesi yo nano maloba merci
Oui, merci Pinky. Balanti intervention ya bandeko nyonso. Na kati ya intervention ya bandeko nyonso, bango nyonso bazali dessus. Elingi olobaki bazali na deception ya kotala makambo ndenge ezoleka ezala makambo ya Serge Welo, ezala makambo ya badepute mosusu baoyo tokanisaki te bakokende en avant mpe bakosoutenir toujours leader ya bango ya opposition, mais nakoyokaka mpe nakotalaka elakisi que lelo oyo leader d'opposition atikali ye moko mpe abandi kokoma affaibli mpo na nini, mpo na infidélité ya baoyo bazingaki ye, baoyo bapretendaki ke bazali nsima na ye, or ke bazali nsima ya bango moko mpo na baintérêt personnel ya bango. Alors on a lancé appel na Congolais de l'extérieur. Le niveau de combat des Congolais de l'extérieur, il faut éthique à la toujours intact. Il faut éthique à la toujours la même option ya libération ya mboka. Tokota mingi te na oyo glissement ebandi kosalema sur le plan politique parce que ekodistraire biso tango tokobanda kokota makambo ya badeception ya Martin Fayulu, Serge Welo, makambo kilikili tobandi kotia lokolo na kati ya conflit politique. Les Congolais de l'extérieur vont quitter. Les Congolais de l'extérieur ne se sont pas représentés comme des candidats. Les Congolais de l'extérieur bazali ba résistants, ba oyo mboka mobimba Congo mobimba, bazo tia motema ke vague ko na libanda pour récupérer mabele ya bakoko na biso oyo ezali na maboka ya bapaya. Voilà un point et un trait. Biso soki tozalaki nsima Tshisekedi wa Mulumba parce que toi appréciaki intégrité na ye, tomoni ke papa wana abunda pe anoni na kati ya combat ya résistance en dehors ya ye oyo biso totiaki lokola icon ou bien icône na bo bazo ba français. Eh bien biso tomonaki te na nsima na ye tokorécupérer mabele ya bakoko. Combat na biso ezali au-delà des limites politiques. Combat na biso ezali ya récupération ya nation mabele ya bakoko na biso. Combat ya biso ezali ya solidarité de génération. Po toyebi ke soki génération ya biso eleki et que to libérer mabele ya bakoko na biso te ba oyo to vivre yango pe toyebi watu makambo euti soki biso génération eleki et que génération ekoya sima ekoya kovana bumbu na kati ya mabele ya bakoko na bango moko. Donc il nous appartient na cause nyonso oyo ezali noble pe raison na biso ezali noble, ba preuve eleki, ba raison eleki pona ko justifier les bien fondés ya combat na biso et yebani monde entier batu nyonso bayebi ba mikanda ezali par rapport ezali la vidéo ezali pour expliquer comment les Congolais, le peuple congolais est assujetti. Toyebi yango. Alors yango parce que je veux le badio ça ba aventure na bango. Ba oyo ba ojo que ce sont des aventures. Mais bango nyonso ba ko la mise dans un même paquet tango biso ba Congolais de l'extérieur. Papa na biso botende. Papa na biso botende bolimbisi to mekanano kokende biso tozwaka en pied levé. Pamba te soki to bengaki tokolobo non bayokanaki. Donc tokokende directement na ndeko na biso oyo koti na banzi radio mekaka kokanga libela avant ko benga pamba te esalaka propreté kaka okotaka na makelele. Merci. Eza malamu mingi te. Soki okoti na kati na radio meka kokanga oya yo Skype na yo soki yebi ke ezalaka malamu te pamba te et déranger biso te. Toko kende na Kinshasa biso tozwaka pied levé ezali te ke to benga moto to yokana to kei mbala moko to mekana kozwa Martin Fayulu to kende na Kinshasa. Tozali ko benga na kati na Kinshasa
Attends-moi minute. Mitano. Potozwa. Allô? Oui, allô, bonjour Martin Fayoulou. Allô? Bonjour. Oui, Radio Lisolo à partir d'Europe. Nabanzi Ezali, deuxième fois, bien troisième fois, Tobengayo. Oui, Radio Lisolo. Oui, Radio Lisolo à partir de l'Europe. Donc, tout ça, Bengayo. Moi, quelques informations au Liso, combattant, Tolingi Tozwa à partir nayo, étant que Mobundeli Amboka. Nabanzi a on a poto batu mingi, bazali na pasi pe mawa. Ndenge bamoni balandi video ya Serge Welo, ndenge makambuye alobi. Tozali kotuna yo étant que yo ozali na sima ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba, bozali ko renforcer ye na bandeko nyonso tu. Serge Welo alobi ke ba voter ye abimi député akomi honorable. Ye alobi akotuna parti na ye. Tolingi toyoka epai na yo peuple congolais azali kolanda yo partout na monde entier na minute oyo toyeba ba député nyonso tu o bazalaki na parti ya opposition bakokende kosala musala na Hippolyte Kanambe ou bien bakolanda mot d'ordre ya président élu par des peuples congolais, le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba ou bien bakonde kosala na parlement ya mwana ndeke. Merci. Na yeki mana mutende ko olobi ke Serge Welo alobi nini? Pardon, bandela moti. Nabanzi Bolandi Bilili esika oyo aleki na Congo Mikili alobi bien que ye peuple et voté ye akokende na siège na ye atuna peuple wana soki balingi akende kosala ou bien akende kosala te. Alors président oyo baponi na kati na Congo oyo. Allô? Oui, président oyo baponi na kati na Congo ezali monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi ke non élection législative nyonso tu wana a boycotté yango. Alors batu nyonso bazali pembeni na oui, alors batu nyonso bazali pembeni na ye oyo baleki na députation bakokende kosala ou bien bakokende kosala te étant que yo zali leader ya parti oyo Serge Welo azali. Merci. Biso tonoti boye tozali na nsima ya président Tshisekedi. Tozali na nsima ya président Tshisekedi eloko oyo parce que lelo oyo tolobi ke toza na président awa biso toyebi ezali ye président légitime ya Congo ezali Etienne Tshisekedi parce que peuple a voté ye. Nauti kozala sikoyo na secrétaire général ya UDPS tozali kosolela kosala ba stratégie. Serge Welo azalaki na parti décidé ezwaki mokano ete que tant que makambo ebongi te biso tokoki kolanda makambo ya bozoba te. Towuti sikoyo ndeko na bandeko na ndeko Félix Tshisekedi tozalaki na Addis Abeba mpona kotala ba président africain tosololi na bango batala ndenge nini bango bakokota makambo ezo babongisa makambo. Tokokende kaka bikendele te bozoba parce que tokende kuna basala makambo na ndenge babongisi baminore biso. Toza na ba stratégie mais na stratégie wana tozali nango tolobi mpe na bino bandeko na biso oyo boza na poto boza na libanda botindela biso baréflexion. Nasolaki na bandeko ya Canada na États-Unis nayebisi bango basala baréflexion basala bascénario baloba biso bango bamoni ndenge nini ezali likambo ya biso ya Congo tozali na mobeko oyo toza kolanda na nsima ya Tshisekedi. Moto moko akoki koloba te ke o asala na ndenge na ye non tokosala na ndenge oyo toyokani totali oyo na ndenge papa Tshisekedi le président oyo toponaki ayebisi biso tosala na baréflexion tokosala biso nyonso. Merci Martin Fayoulou. Nabanzi bandeko nyonso partout dans le monde entier bolandi intervention na ye awa na mikili na poto balobi oyo ako
obéir na loi ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba te, a participer na gouvernement oya ba sanguinaire na banzi awa na poto ekozala vraiment mbano na pe baction mususu ebakisami pamba te na kati na mikili na poto bato belé na kati na radio lisolo bali solo ape bali solo azbana ya Congo nyonso batelemi pe bazali na kanda ya kosakana te président na biso azali ko umela pona nini bozali ko kende kotika ye na palais de la nation te eloko nini ezali ko empêcher esika o tozali na kanda makasi pona makambo etali Congo vraiment Serge Welo soko zali koyoka biso tozalaki na yo awa tole na yo ensemble to bundi na yo bitumba na banzi landa toujours vision oyo ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc pour ça oyo to elengi ya honorable ekendete na kati ya batu o bazali plus de 400 personnes na kati na député yokei okene ko bundela peuple congolais ko bunda sur quelle base? Martin Fayulu liloba nini ko pesa na ba congolais nyonso oyo bazali ko landa na minute oyo parce que moto zali ya kopela na likambo oyo nakende ko tuna batu na siège na nga ndenge Serge Welo alobi akende ko tuna batu na siège na ye pe totali na siège na ye azali ko tuna batu Kobanga te wana ezali non je ne pense pas que peut-être ezali malentendu. Serge Welo azali presque tous les jours epai ya président Etienne Tshisekedi. Serge Welo bazali komona tango tozongona batango président Tshisekedi asali serment apporté serment. Serge Welo azalaki wana. Je dis oyo balobi ke tokonotika président Tshisekedi na parlement bakangi bantuela toyi ngai kuti na koyi kokuta te na communion na ba mini Serge Welo azali na kati kuna epai ya président Tshisekedi o na bato liboso. Donc c'est que besoin na nzela ya mabete ezali peut-être murioko ozobeti libaku je ne sais pas nga na yo diango to na diango te mais ye moto liboso uti ko isanga na uti ko nzonga na Addis Abeba. Donc na wiki na Addis Abeba ko koma na commune aéroport na Kiti balobi na ke bakayinde ko Chalupa bakangi parce que azaka na makambo polele azaka na makambo vérité. Alors na ngo na aéroport mbala moko na ke na police judiciaire la que nous avons à MONUSCO et tout ça, pour tout le monde à l'ambiance de la Chalupa. Nous avons 3 jours de Bundami, mais le Chalupa a plié dans ma cala à côté de ma cala. Nous avons Bundana, on a dans le Banda, tout à la ligne de Rosala. Nous avons vu ce nous avons eu la présence à Kala. Donc, nous avons Tumba Monene, nous avons Bimo, la Bissoto de la Mamie, de la Moko, Nengue Bonobi, pour tout ça là. Oyo, Toyo, Kanamalamu, parce que nous likambo ya mboka na biso moto moko te ya kobunda na biso mpona mboka na biso soki biso moko totelemi liboso te likambo oyo président Tshisekedi auti oza koloba na biso kobanga ezala te kobanga sikoyo tozali na baformation na baparoise nyonso oza na bandeko awa kotinda bango na paroisse parce que basango baza kopesa bango mateya yo ndenge ya na résistant ya ndenge kolongola bobangi parce que oyo obanga te okokufa. Mais ce pour vivre na Béoul, na Katambuka na biso, alors c'est le numéro pour le milieu de mes bandes de moi aussi, pour vivre bien. Alors, qui qu'on fait tout le monde la business. Il y a un biso qui nous dit que c'est un de Kinasuka. Mais selon la bande de non, Serge Welo avant na SID, avant na Makambo ou ya SID. Avant na Makambo SID, ils ont partenaire, il y a UDPS, SID aussi, il y a président Tshisekedi. Nous avons fait la mission à l'étranger, nous avons appelé pour la vérité. Vérité, ils ont karaté. On y a, la gouvernement, la béni dans le gouvernement, la gouvernement, et tout le monde. Le gouvernement, le gouvernement, la famille a dit, mon côté, ceux qui ont décidé à côté du gouvernement, c'est qu'à nous, on a décidé. Alors, nous sommes au gouvernement, on a besoin de gouvernement, tout ça, on a besoin de Tshisekedi comme président. Tout ça, on a besoin comme vérité à urne. Vérité à urne, c'est la même chose. Alors, tout ça, c'est maintenant. Donc, mais bon, de la réflexion, une réflexion, où il y a la radio, et la radio, il y a la réflexion,
ete mpe totonga na bandeko mosusu oyo tozali awa tala ndeko baélection oyo babengi élection azali kokabala baposte barekomande bato kuna batie bato donc awa na Kisasa ndenge nini okomprendre ke na Kisasa bato oyo ya pouvoir oyo ekalabaleka biso na nombre ngai bafotonga partout na Lukonga bato kotianga balongoli bavoix nyonso yakaluka batie yango te est-ce vraiment tozanga bato yango tolobi awa tozali kosenga que il faut monsieur Ndeli Mombinda akanga ye il faut porter plainte contre ce monsieur-là et nous avons banque de matériel qui fait ça mais moto ko sabine te que ngana banque de capter na ko banque de Congo mais il faut que la plainte contre ce monsieur-là il y a un bureau de nous bakanga bango. Merci papa Ndekonabiso Martin Fayulu na intervention pe tolingaki moi éclaircissement mais tokotina yo lisusu soki ozali informé te kende kotala na basita Congo mikili okomona ndenge bandekonabiso balingi kosala ki végétarien balingi bayeba na ba honorable mais na kati na poto blague ezali te radio lisolo ezali radio ba combattant radio o ezali toujours aussi manabino o ezali ko mobiliser tous les Congolais na kati na Europe misu na biso ezali kotala bino nzambe apambola yo papa Martin Fayulu bitumba ezala toujours makasi to bese maboko na biso te libération na biso pe elonga ezali merci nabanzi bandeko bolandi biso en direct de Kinshasa esika boyoki Martin Fayulu yewana nabanzi na kozongisa lisusu malobe pa papa na biso botende na pesa ye 3 minutes aloba pamba teto komi ko clienté moi ba minutes 21h mbutazambwana akoti papa botende to pesi yo 3 minutes na yo développer merci. Voilà, tu veux la réflexion sur ce thème. Nalandi et à lobby, tout de la réflexion. Tout le monde qui n'a pas mis balai, tout le monde na bifurcation, et là qui n'a mis balai. Zela moko, et là qui y a Kotumba Masangu, zela mususu, et là qui a aucune élection. Tout le monde zela élection, et zela victoire na yango. Kasi pour que le président national élu démocratiquement, à Bandale Bonga, il faut impérium. Alors sans impérium, malgré victoire électorale, et Kokiko Sale Maté. Wane Sengini. Et Sengini c'est là mi balé, ya Kotumba Masangu, pour la Kobengala Bambulumbulu wana, pour topé ça y impérium, Mboke Tambola. Alors si koyo réflexion si réflexion. Bauti kona na Addis Abeba. Na yebi résultat yango ndenge ba yebi si bango. Mais na koloba yango na radio te, il n'y a rien de satisfaisante. Réponse est satisfaisante te. Oye ko appuyer bango te. Kona bakende ki kona comme le kona espèce de syndicat pour na ko supporter ba oyo ba gouverneur noir o bazali na kati ya ba siège na ba état d'Afrique. Ils ne sont pas des présidents, mais ça dit ba représentants. To yebi yango. Et puis, on y a connu comme le col syndicat à Bango. On a défendre les Bango. Et là, comment on a malongé les Aliwanate. Mais il faut ma sangu et Bela. Il faut ma sangu et Zika. Voilà, réflexion à Yango Wana. Tolobi pas mingi, tolobi mingi. Donc, à Nisa Sikoyote, et Tikalin Zela Moko, ceux qui te l'ont Zela Moko, Wanande, te pessier, ou te élire ici le plan d'égalité, te pessier impérium, Mboka et Tamboli. Merci papa Botende toleki epai ya dompe invita nkanga ko television na katikati ya libumo topesi maloba merci matondo ndeko na ngai diana sulufutu losako na bandeko nyonso na conférence losako na bandeko nyonso ya 3 fois W radio lisolo ya solo papa Diana na éviter ce qui finalement un jour boko banda ko luka bo benga kaliso ba prophète alors que to ba prophète té bande avant na ko développer na tremia no wana pona ko développer sima bande ko la ndinde ko Martin Fayulu azali ko senga biso raisonnement ya sika bolimbisa ngai ngana monika za ko finga biso eza ko finga diaspora muto aina discours ya ndenge wana to benga ngo kaza ko finga biso. Pour la nini?
Na Congo, on a un président. Mokonzi oyo, bana ya Congo ba poni. Mokonzi ezali oyo akolakisa biso nzela, biso nyonso tokolanda ye. Mais mokonzi alobi ke makambo oyo ya baventure ndenge ya bazali kolela, oh bokangisa ngo imulunda, bokangisa ete, on n'en a pas besoin. Mokonzi alobi makambo wana ayebi yango te. Mais eza clair. Raisonnement nini ya sika oyo toko inventer mathématique chimie nucléaire nini physique astronomique nini toko bimisela bango ya sika po ba comprendre ete sengeli bako ko landa liloba sika tolobaka bato baza ko tambo na bokoko bazali ko sosola bokoko ezali nini bazali na avance mpo liloba oyo so bimisi na munoko okoti ko zongisa ngo na kati na libomuke munoko mukoza bimisi liloba biso peto bimisi liloba mais tozongisa ngo na libumu comme ça to bandela ko raisonner deuxième fois. Il n'y a pas de raisonnement possible. Bato nyo sozali komona elakisi clairement niveau ya maturité ya o bozali ko benga élite intellectuelle congolaise. Azali zéro libungu tulu. Mais makambo ndeko na biso Serge Wela sali koloba. Ezali kolakisa combien de fois azana bolingo ata mukete. De ce tout kamati vraiment sur 100%, il y a zaïna moins 50% ya bolingo ya Congo. Azana bolingo ya Congo te, tout ce qui lui intéresse, ezali titre honorable, azali komona te par quel miracle akotika titre honorable wana. Mais Kanambe aza Maradona. Mpona nini? Parce qu'il a compris que bato yo mpona kwa ko diviser bango bien na kozwa kaka na bao baza ko bao na za pembe ya Kisekedi na kola kisa niveau ya congolais za ini. Mais bande ko balandi soki tumba o to ali ko bundaka yango na maloba mibale oyo lobi ezali mususu oyo ezala mutema na ezali mususu nazali ko rassurer bino to kolonga ka yango jamais jusqu'à ce que to ko sosola ete oyo lobi nde isengeli ezana mutema parce que tout le monde est belé o baza koloba je suis derrière Tshisekedi a commis un tremplin un plateforme où muta ko mata po ba mona ye mpo ayebi ke soka linga bimaye moko muta ko yeba ya zate. Alors il faut qu'on mata sur les épaules d'un géant. Tshisekedi un géant on mati sur ses épaules bamoni yo bamoni Serge Welo il passe à la kasala kadine afinga ka nini Kagame na poto zokanda za la combattant mais ya lobi azokende lobela peuple asi aponi Tshisekedi peuple nini o Serge Welo ya kokende ko lobela des spécial oyo baboyeli déjà ba élection et le konya kende ko ba spécial kuna il y a rien. Ezali kolakisa niveau. Tant on a le baramiko nyonso problème ya Congo, il faut qu'on désucre la politique congolaise. Eza trop sucré. $6,000 ya monument eza ebele. 4 fois 4 wana ezali ebele, c'est ça que tout le monde cherche. Ba théorie nyonso ba la kabino na lingi Congo eboye na kobunda na kofa pona mboka nanga, c'est du pur et simple mensonge. Donc ça dit honnêteté envers nous-mêmes, yango na ba Rwanda ba osakana biso. Surtout la honnête envers nous-mêmes na kanisité bakadi ko sakana na biso. Merci papa na biso Dompei malhonnête. Merci papa na biso Dompei intervention na yo kitoko pamba te tozali ko kende mbutaza mbwana kalate ko rejoindre biso tolekani pa papa na biso Carlo Teo Kalisusu intervention na yo. Merci beaucoup papa dia na opesa ngai maloba na banza na landi Martin Fayulu na bokeli nyonso na pesi raison. Parce que motu moko te azalaka kaka na mayele na banza même ba grand politicien bazaka besoin ba conseiller oyo ba kopesa bango lisu malili na motu oyo tobakisele lisusu amona vision nini ya kosalela donc so te condamné wana na okama soki côté papa Botembe alobi masango elela mais papa Botembe toleli ya motu na ondebele tozomona bino na masango wango te tozomona kaka masango elela impérium na banza bomoni makambo ezaleka na Syrie na tambuke bokomona ndenge défection ezosalama na banza maloba ya Tshisekedi esalami ke défection esalama na kati ya armée congolaise parce que il y a un temps peuple à comprendre que tokomi na temps militaire à comprendre que azalaka wana po asalisa peuple ne place wana
ekobikisa Congo tozali awa te toloba oyelela bozolelisa ngo te eza kosala bien te mpona bakongole ntango omoni ke bokolelisa tobeta maboko moya kolobaka ntango nyonso tokolelisa bozolelisa te kuna na Congo bato bazokufa nazomisele maloba Papa Diane. Eboto papa na biso Carlo tolandi na intervention kitoko toleki epai papa na biso Mukulumpa topesi yo maloba. Eboto papa DSV nakokota na pona koloba ndenge moko na papa Carlo koloba boye. D'abord pour Martin Fayulu, bon nayebi que aza mokonzi ya SID mais makambo ndeko na ye asali Serge Welo on dirait ye aza nanu informé que ça veut dire que bato bakomi kokende kosala calvanier solitaire même par rapport à la parti politique na bango baza suko se référer na parti te alobi oyo nake na base nde bavotaki ngai eza caractéristique ya bato oyo justement tolobelaki mpo na ngai makambo alobi Fayulu apesi biso important c'est-à-dire que amoni que diaspora congolaise bazali na droit ya koparticiper na élaboration ya projet na ba stratégie oyo esengeli esalema. Cela ne veut pas dire que na limité ndenge bango baza na idée ya eloko baningi kosala te, c'est faux. Sauf que balingi que mutu aza na idée au lieu to kritikaka bango na ba Facebook tokomaka no namonaki Fayulu lobi apesi kingandi mbote yaka na réflexion na yo tinda yango na moment oyo ba bureau na bango ba stratégie na bango ezali bazo étudier peut-être que idée mususu ya bien ko uta na mutu moko azala na Venezuela ou bien mutu mususu azala na Wuppertal to éviter idée uti kuna et salisi où est le mal ba associé biso na réflexion na minute haute. Donc moi je trouve que Fayulu azane na raison ya kosenga biso service wana bato ya mayele bato ya réflexion o bino besoin na diaspora bokoma ba idée na bino botindela bango na oyo ya bien na oyo ya malamu et na ya mabe totindela bango na kosukisa na koloba boye que c'est vrai papa Botende c'est vrai que olobi des stratégies de discours et de réflexion oui mais masango oui toyoki mpe discours wana depuis yezo akenda tozelaka masango ngwelela papa Botende soki oyebi kote masango eza masango na yebi esalaka 3 mois po ebota na bilanga mpe bato balia yango oyo masango wana papa eza masango ya ndenge nini yango tozelaka yango ntango yango oyo te elela mpe parce que peuple yango azeli mpe masango yango azomona yango te eboto. Merci tozonga nanu mpe dompe invita kanga likambo masango na yoki bandeko papa Carlo alobi masango et puis Mukulumpa mpe masango likambo masango eza lisusu ndenge nini papa na biso dompe invita kanga matondo ndeko diana omoni papa na esika otokomi esenge totalaka vérité face en face tolobaka yango tobanda kokende ke de gauche à droite te masango toyokaki bato balobi makama masango abalembi bamususu bakolektaki bambongo badisuke basomela biso bahélicoptère na banini na bachar de combat mais kena wapi. Alors il faut être réaliste. La guerre c'est les moyens. La guerre sans moyens c'est impossible. La guerre tant que tolobi tozui masango tokekuna mais bato pe bazali kuna bakotika kaka ndengo na kanambe tako bandaka lisasi moko beti to abandi mbangu non il va se défendre ko chama mwenye na nini na sur terrain politique ni tozana yango pona ko soutenir que masango wana ebeta continuellement que c'est ko bengai donc ezali eloko moko yo tolo bateke bachaka masango ezali 3 mois bandeko na yebite masango ezali 3 mois mais masango tozali koloba ezali expression mais problème majeur ezali biso ba congolais confiance tozali nango souci réel ya mboka est-ce que tozali na souci ya mboka toto yaka koloba kaka parce qu'on a besoin de se distraire toto zala kaka na souci na biso moko parce que bato bazali koloba ote to condamné ndeko alobi te ezali kapesi diaspora valeur mais ba Serge Welo ba uti wapi tozaki na bango kaka wate baza diaspora lisusu te po bakei na Congo 2 jours awa non qu'on se vale par la face tozana bolingo mboka te c'est ça la vérité congolais il faut cultiver bolingo ya solo ya mboka les jours où tu cultiver bolingo ya solo ya mboka to ko renverser kanambe mais surtout to tikali kaka na bolingo partiel o ezali kolobeza mususu o ezana mutema na ezali mususu to ko renverser kanambe te matondo. Eboto papa na biso dompe invita kanga
na intervention na biyo ya kitoko oyo siliko sala na kati na radio television lisolo tokoleka na mwa mondule moke nde topesi papa na biso Zoro Babel maloba tokene na mwa mondule po ko sala biso pe mwa bien quoi. Radio télévision les solo. Radio télévision les solo. Carlos Ogankunga dit merci frère Gimbala pe mama na biso Lidi vraiment nzembo ya kitoko na banzi bande ko bolandi biso lelo na 3W radio télévision du solo maye oyo to pasola ki mpoke
na miniti oyo tokolekana na mosali na nzambe apôtre Ndoshi Zorobabel ye akotika bino na maboko na nkolo 2 minutes nde tokangi ba masolo na biso Mbuta Zambwana Joachim akoti mon pays ma patrie tolekani epa apôtre Ndoshi potozwa Mbuta Zambwana. Nzambe papa na biso ofandi bisika bileki na likolo ozali se yo moko Nzambe oyo osala likolo pe na se likolo na yo Nzambe mosusu azali te na nsima na yo pe Nzambe mosusu akotikala kozala te yo nde osala ete biso tozala na mpema pe tozala bato tokoka kotambola yo nde osala biso grâce tokoka kobotama na mboka oyo babengi Congo yo nde osala biso grâce tokoka posséder un pays qui est riche en tout Seigneur mais lokola étoile oyo ezali kobriller na yebi bible ezali koloba na biso mwana mwasi oyo abandaki koéprouver douleur ya enfantement pe douleur ya travail esengelaki aenfante mwana oyo esengelaki azala mpona sali ya mokili mobimba mais dragon rouge oyo alingaka komela makila akoki kopoursuivre femme oyo mpona objectif ya kodévorer mwana oyo esengelaki ye abota Seigneur koafronte ezali kocreye likanisi oyo moto aza na yango vision oyo moto aza na yango soki ezali mpona sali ya peuple nyonso le diable est là pour empêcher d'une manière ou d'une autre. Nzambe merci mpo eza na ville moko bazalaki na bibundeli ya makasi me lokola bazangaki basage bakowaki te na koganye bitumba na bango à cause ya minduki mais ville moko ezalaki ya moke tellement ezalaki na un homme sage malgré tout ezalaki pauvre il n'était pas reconnu mais sagesse na ye ebe kosauve mboka nkolo tika ofungula biso lisusu mitu opesa encore boyebi na balider oyo tie liboso na biso tokabi papa na biso Tshisekedi na maboko na yo Nzambe bible lobi na biso ta volonté souveraine oyo elingi yo yango esalemaka pour notre papa tosengi volonté na yo esalema Seigneur oyo elingi yo na likolo esalemaka na mabele esalemaka na se na mabele esalemaka même dans le monde des abîmes ta volonté est souveraine. Nous te prions Seigneur que ta volonté soit faite. Bakisa la bango sagesse oyo pesaka na Salomon pe intelligence pesa pe na biso awa toujours côté la conférence pour la communiquer peuple au besoin de biso encore sagesse sunga bande ko bakota ke na ligne sunga bande ko intervenir ila uba ko intervenir na mission oyo koya na kombo na Yesu to bondeli Nzambe amen.